Babi na ota na nga binote na soena mutute me na ota la binote. Na ota binote babi poto na poto. Poto na poto www.potonapoto.com. Ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokesene zali ezali ko bokesene zali ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com. Olingos information, olingos information culture, ya bale, ya politique, ya betanoka www.potonapoto.com na tunité to bomana, webi pebino pe potonapoto boalo yenge mekas, tadi na personne no ba mbote bele na loba mingi te pema na moi sa zemi, pema na auto sala avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu continues la kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege mboyo lele. Kemboyo mama, alege mboyo lele, tobine la gangolo na ozana, kembo alege mboyo lele, poto na ozana, kembo alege mboyo lele. Mbote na bino tout, bazui bakuyo na biso chaîne na bino poto na poto. En tout cas, biso toza toujours na kati sa mosala au travail ko eba ndenge ni masolo ezole ka monde ndule. Na bokasi ya la mine de mon boss que je salue en passant. Ne duel sous la kati ya siège le Karmapa. Album Magis Caligula. En fait Caligula, il y a eu trop de problèmes sur cet album. Il fallait qu'il y ait qu'est-ce qui se passe la kati album moi. Vraiment le na bataka venant venir entouré la bataka. Le roi Karmapa ou Antache. Tout ça na mission na biso qui toko bomoni boy. Masolo ya Caligula. En tout cas, restez branchés, vous ne serez pas dessus. Quand il y a poto na poto. En tout cas, pour ne pas monopoliser mes paroles, de bannir nos côtés, comme ça, tu as un micro. Bonjour Juliano. Bonjour Ndegonangai, Fandi Sangoya Solo. Bonjour Nabalandini, on se a poto na poto. Ayo puiser pour la source. Nous allons pour nous répondre, pour nous Sabino, pour nous yemba s'il le faut. En tout cas, bien mon moni, toi la chief Juliana, tu es qui peine pour te ma solo tout, oh les autres les gars la Caligula, les gars moni, chief. Caligula bimi, succès dans mon pays en haut des membres des bandits. Si quoi, bien moi bon gérer on est. Te Caligula vome bimi ça va c'est au-delà de l'espérance na biso. Donc na ngongo ndeko na bako sa ote bana mikili bana ngola bana partout bako sa bino te na ngongo album ezo beta ko le Caligula ezate. Donc cela prouve que l'artiste a travaillé. Cela prouve que tous aura temps il y a préparer il y a lamba biloko et bela kapenza bien on à chaque fois l'artiste du peuple les patrons de la kirumba tant abim sara disque banzembo il s'accrochera toujours c'est dans ce sens mon ami Dior. Donc Caligula se comporte tellement bien partout dans les quand même gamon nazo les kanazo kango izo beta. Donc ça me fait tellement du plaisir que nous sommes là autour sali batu bandimi yango na mbala moko. Oui, comme on l'avait dit, toujours dans Moussala, Katia Moussala, poto na poto. Chief, mingi, le lobat bamoni Chief, Juliana, et bien les baby source pour le loco mapa Karmapa. Tous on a son à Caligula pour y avoir d'actualité. Pour la bateau, bamoni le première photo, bateau bayo Kaka Chief Juliana. Justement parcours, on a comme ça de temps Samiko, on a artiste et tout bazar. Tous à moi esté balan, enfin tout on a esté balan, on va parcours na bango. Si le ska bazar le pas voir comment. Parcours exactement moulaine de Golanga Dior. Tout tambola mais je me souviens l'orchestre où yonga la banda où on a zo ba ligne chant et ça na ri des sons et pas yo tozaki na ba Gabana Masananga et pas yo tozaki na ba Nonon Fuji et pas yo tozaki na ba Ebo Lotin donc tozaki mo ebele et puis tout tambola suka nango na yo pe mapa les Tata Honda les patrons de la Kirumba au 16 ans. 16 ans, pas 16 ans. 1 à 6, 16 ans. En tout cas, quel côté au papa aussi représenté pour la poto de l'année, c'est mis partout dans le monde. Justement, présentation parcours, on s'est présenté, moi parcours,
nga pena parcours nanga na botami pena awa papa premier disque nanga na boka yango donc parcours nanga vie ça awa mais combo pour otala koko ba animateur koko yebo na eyansima to ya wana ça ti déjà mamu déjà bandi en tout cas tu sais bien makambo et suka te comme koto tiste justement parcours na présentation pour notre otala ouais poto na poto je t'aime yeyo chanteur à likolo ndeka songe donc na opesa kaka na bana nyonso apoto mbote nano ebele ndeti baale yo mandebo maboke kupesa donc bayoka pena kaligula banzembo kitoko eza poza deux volumes volume 1 na volume 2 donc boyoka bo sentir pena ke makambo kitoko eza na kati OK je t'aime toke na beaucoup plus parcours bato ebele baotala tant so bayoka rana ba voix ba nuance mutu moko ma danger pas kama po batali oh je t'aime ngo faut baye parce que je t'aime auta wa people za pas le roi kama pas te ba parcours eza belé te moi juste en détail avec moi quelques minutes quelques secondes na beti na batu na ngane bebo ape na beta na bango donc baza moi belé donc touti na ba ride son na to beta tant ba fait la so ba dédé ba kendaka biso to ya rapé to beta rawana donc parcours na sali yango penate ke ona kendo kota na orchestre mo ebimana nuboye na yeno ko kota na orchestre bima pa le roi tanche awa nde pena donc il place nde et pe singande makambo nde awa toke kuna sous artiste c'est Terminator force qui écrase l'homme d'esprit Carabouane Furumba. Donc Terminator c'était l'animateur de le roi de la rumba congolaise. Vous avez combien d'animateurs? 4 animateurs. Na 4 animateurs, mutu na mutu aza na couloir na ye. Mais jusqu'au oui, batu ba otala, faut pas sentir pe yo. Bana bango siko yo na loko moya mikolo yo. Comme ça va sentir que tout ça va taka. Le roi de la rumba Terminator Furumba. Mbele Jean-Louis Machuda Nathalie Mbenga Kabo Mwamba Papa Français Mamitania Héritier Menyambu Ministre Papi Bobanga ya Freddy Volo Wana ezali Caligula donc bientôt générique Caligula bientôt générique ezoko ya déjà na terrain po boyebi kaka rumba evandi pena masolo awa. Mais ce que le générique peut être pour et finir ce que le générique tout est dans là. Ouais. Et en ciment, il y a manco Furumba. Mais les animateurs en tout cas les lots, tu as attaqué côté animateur pour toi chanter bazar. Je dis toi que non animateur moza donc panza siko yo moni aboy so jeune ami so maboko non na minute non. Parce que panza siko ba na ba sentir. Donc Samu guru mango ya Samu guru mango ya oh Jimmy Kebe Samane Yamane Samane Papa Anderson yimbi kule mbombo Sebastien Kungwati Timba chweke yo Nani aliaka yo Makambo asika Sina nanu ya so malembe Oyo bando bebisa déjà nani aliaka Qui te mange Voilà la français. Bandela on nous, la bandela on nous. Bari manzanza Hollanda. Ayo kana eloko. Yango ezali banda mboka Kizulu quoi. Samu guru mango ya. Yeah, samu guru mango ya. Oh, Rwatashi samane. Samane. Papa Anderson yimbi kule mbombo Sebastien Kungwati. Timba chweke yo. Nani aliaka yo Zuluko yondo weba nani aliaka yo en tout cas makambo Jenny Lema aquarium amon en tout cas mamuza mabe makasi ya eza mabe en tout cas so moni biso poto na poto to yeti na kati ya terrain parce que dans un siège quand le roi Karma pas répétera to yé pena ti na kati ya siège en tout cas félicitations la senti pena mais na dego na yo keli ani à s'attendre était pour nga yebi monde entier to yebi le roi Karma pas a trop côté rumba. Mais sur Babylon Boniati Siko a un senti caché quand la somme. Vous charge. C'est ça on a balanda puis là vous charge. Dosi charge conteneur à bakrier on a obeta bango susu na mama ko kwe
kokwa zolia mbinzo misu na dendo nangai kokwa kokwa zolia mbinzo misu na dendo nanga yo basi baye na dendo mibali baye na kuanga ale basi baye na koka na mbonda mibali baye na kuka ya lufu musapio ndimi ngai na ndimi telele bana poto makambu to revese ba fo animateur makambu la Taylor makambu yango yo bana mikili ba fo animateur to revese Caligula ndeko na ngai tio diversité ça kuna animateur quoi ouais tozongi déjà na grâce ya Caligula en tout cas toyeli place comme maman to bandaki yango maman to yela ki yango en tout cas Chief Caligula est là sur le terrain mais il y a eu trop de problèmes dans Caligula bon il paraît que Caligula mais quand on remet sur la Caligula selon nous boyembela Caligula baebatangi bayebi histoire n'est bien pour esa histoire vraie ou salama esa histoire fondée de toute pièce de quoi donc esa histoire vraie azaki empereur il y a premier siècle azaki tellement sadique voilà même son antique ce qu'on a ndule si yango de biso toyembi to uti na yango de biso toyembi biso toyembeli nde Caligula wana o ya empereur il y a premier siècle o azaki sadique oyo esengone ezalaki ntango moninga azomona pasi ye azosepela voilà moto biso toyembelaki nzembo ye wana kwa Caligula. Chief Caligula ils ont combien de titres? Ils ont 21 titres. 21 titres. Parce que tous les titres wana les rois Kamapanda signé. T'as un biso peut signer ba titre signé mon anga Bilove je t'aime Embeli Pakebo après Valove Biga Picasso Embi environnement héritier Minimbo Patrick Science Embeli Aimé Boubé Boussaki Aloso Bébé Las Mboumelengi Aembeli Virus Aembeli René Labé donc tous ça 5 oyo l'artiste du peuple les patrons de la Girouma yayo titre comment on Bilove Chief ngo baso ni na Bilove eza dualité na bolingo za deux personnes bolingo za mboka ba câlin ba tendresse faut y ba rolinga mutu na yo il faut y ba choyer il faut y ba chouchouter voilà quoi message à Bilove ce moyen zali peut-être ce moyen extrait la chaîne à Bilove batu baolanda bayoka Bilove ndenge Chief apanzi nzela kanisa bapasi oyo tomona e mais t'as pas vu oyo to traversa bolingo nanga ozali na motema nanga trisha ye popembe nina yo nazalaka na assurance po bolingo na yo ekomisanga ibebe so voilà moi particulier comme ça si moi na lion za lion en tout cas quand na yo kiboye moi na lion ara lion je t'aime tu es scopa na yo so meka mema biso na blog oya yo oza Caligula poto kami to kota na chambre ma Caligula le quoi le mo le roi ate ba poulain na bango yo je t'aime mekela ce blog oya yo na Caligula nani apeselanga yo miso ya molimo omona ndenge nga nalingaka yo ana yo mandeboye nga nabondela maboke kupesa linga te nga nabonde Sylvie Lalabi Majesta nga nabonde Dide Mini Musonga Mbeli e mama ya kutala bolingo ekomi obomanga Yeya kumona Olga Maswi la femme du roi Marceli Kombi Papi Siana Yarigo Maswe le roi de Bateke Jean-Paul Kakesa Indien Noire Bishop Paris Francine Bumba Lingate Mama Yakuta la bolingo ekomi obomanga Oncle Ferro l'homme d'en face Yagode Wetu Amisi Kimbeli Cheri Mungu Ngaye Nana Bonde Mama Lingate Kandi Chabala Mignon c'est que donc en tout cas on est en preuve à l'offre voilà chana yo chana hebi à Pakebo chef na biso ils en a pas preuve à l'offre en tout cas si bon on regretter boy ba on a vu ça album en tout cas bomba en tout cas bomba Caligula photo Chief ouais Caligula lelo public est senti il est tout dans l'obéla to banana Caligula ce ko chance koyo
Après tu décortiquer j'ai. Rami amisi uku abio. Ela. Ye makanda uku abio. Mama mama oh. Caligula yo na mama oyo kolokate kotika lungwila tika zododo naloba lisusu nini ngai mwala ya bato nasambala nani ngai mwala ya bato dio donc des gars ya Chief kane toloba mambo Caligula album ebimi c'est là nisaka zwaka mosala nzoke ezalaka nde libala o salara zwaka bena milui soki muta mutu alangwe salara zwaka bena milui soki muta mutu asilisi lotoko non songa na boyoki ye yo le mutasa yango na petit na yo ki asazi amutamisa ne wa zakane songa wana ye je t'aime en tout cas félicitations en tout cas moi mambango na zo bande yango to comme place yango Chief so Caligula c'est no bino misika Congo ozana wana batuka ba mo ba pona biso to la depo obi neto la Niger moi ce place na besko no kangane ce Chief yango Chief Caligula bimi lelo biso tout oyoka on dit que tu es mutumo quelque part. Je ne crois pas. Biso tango mobali boso to bande nango. Ezaki te poto yembela mutumo ko fula nipo. Histoire au biso. Histoire au les patrons de la Kirumba, les Tata Onda a exposé ça ya Caligula ou Azaki empereur il y a 1er siècle. Empereur ça. Il y a quelque chose qui se cache tout derrière ya masolo parce que là les bandes de chawana il est roi le biso qui mande fois pembe et vous mettez comme ya kala comment peser ya kala lobaka soki moto abimi mande fou lobaka soki moto mande fou ezebele c'est que bandi liboma mais soki mande fou comme ya pembe c'est que liboma ne peut comme ya kala donc ko jenzombo kala donc liboma na et comme kozwa bato moto yango moni mbula babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com Olingos information culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com na tunité to bomana, webi pebino pe potonapoto boalo yenge mekas, tadi na personne no ba mbote belé na loba mingi te pema na moi sa zemi, pema na auto sala avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu continues na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto, kembo alege mboyo lele. Kemboyo mama, alege mboyo lele, tobine la gangolo na ozana, kembo alege mboyo lele, poto na ozana, kembo alege mboyo lele.